La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Vraiment, bande konanga, lelo e kamusa biso makasi soki liwa ya Rafine Tumba ezoko interpeller bande komsute. Lelo to kamwa makasi soki liwa ya Rafine Tumba interpeller bande komsusute. Eza pasi pe mawa bandeko. Moi so ya kitoko boye, moi so ya tiki bana, moi so si kitoko akufi alali ebembe. Mais liwana ye ezoko interpeller ba koni fuati mususu te, eza kitoko te bandeko. Na ebite bato to sala na internet, tokozwaka okozwa pena ozwi pena mayelo tie mukonini. Bukozwa ba conscience mukoloni, ba conscience na bino kozonga mukoloni bandeko. Ba conscience ya batu ekozonga mukolonini. Musalo posala ngo bien ezaka to ya kufinga na TV. Musalo posala ngo bien ezaka tefoza na rando na baninga. Bande onanga makamnini oezo leka après liwa ya Rafine Tumba eza pasi na yokina mawa na motema na lobi me peuple congolais basala biso ndenge nini ngana yebi na vie atabo zaki binemi na bana mutu soki ndenge nini metangu mutu akufi mutu tu azaka na mawa atabo banda koyoka na tena mutu. Metangu mutu wana zongisi molimo ne pa nkolo, c'est-à-dire mutu wana ozali susu envie te. Donc mutu wana ozali susu na vie te, mutu wana ozali susu na bon moi te. Mutu wana aoleka lisu te po ya kofinga yo. Mutu wana aoleka lisu te po sala rando na yo. Mutu tu ayokaka mawa. Surtout mingi na moi so atiki bana na ye. Bandiko boyo kata mawa bana na ye ko, boyo kata soni. Rafine Tumba zaki envie awa atika kana eba rando mwana batu. Asenga kana ebo limbise pa nzambe atika ka barando bomonaka akomana page ne arzonga kana na makula nkolo. Yo oyo tika la kina rando na motema yeba ke charge tika li ya yo na motema kilo etika li ya yo na vie. Kilo etika li ya yo ndenge suzi bantu atikela ma Teresa kilo. Kilo etikali ya yo ndenge jena makila atikela kaya Gabi kilo. Kilo etikali ya yo. Ndeko na biso akufi pas même 10 jours, donc pas même 5 jours. Mais babuzobo ba chroniqueur bolo ba na ba tiktokers bolo beza kitoko te. Bando nanga mbote nanu mbote bandeko bolandaka biso en tout cas boyebi irsi Botelo TV awa to lingana biso ba vantite ngalo baka nazalaka nanga vraiment prête te ya koluka rando to pe prête ko ya osala émission pona ko finga ezaka vraiment malamu mingi te po balobi mukili yango eza ya tata nzambe lelo ko ya ofingi mutu na TV lobi na o yebite. Lobi na yo yebite barando to lukaka to yebite to ke kokuta na ka kote nini mususu muto a ozala capable osunga oka muto yo zo lukarando na ye eza pasi bandeko bonjour bonsoir wana boyebi et dépendant na ero kolanda biso en tout cas na ero kolanda irsi Botelo TV yondo ko yeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir na pesi mbote na bandeko bolanda biso na pesi mbote na bandeko bo partager ba analyse na biso na pesi mbote na bandeko oh vraiment bo linga ka analyse na biso mbote na Chouchou Botelo tantina bana isiko zali kala vraiment donc ba mbote na yo isiko zali Madeleine Akeita mbote na yo Gracia Mpoi bisous esiko zali maman na biso Yvonne Impression Alegria bisous esika o zali Orange Frusel bisous esika o zali don nzamba lola a protéger ba nyoso o balingaka biso ba nyoso o bataka vraiment musapina bango na ba j'aime na vidéo na biso nzambe a pambola bino.
bandeko na nga soki naye ko présenter émission oyo eza pasi na motema nayoki pasi na motema na omona peuple congolais nde tolingani te nayoki pasi na motema na omona ke toza na bolingo te bandeko na nga toza na bolingo te pourquoi peuple congolais toa na bolingo te ndeko soza mbana liboso tombe na Irsi Botelo TV en tout cas au s'abonner aux ala déciter à to finga kana biso te donc abonnez-vous commentez likez partagez partout bandeko nanga partagez na Facebook partagez na Messenger partagez na WhatsApp partagez na ba groupe tindela baninga ba lien et au sala malamu mingi mwana mwasa uti kokufa na komba Rafine Tumba toyebi biso nyonso Rafine Tumba zaki chroniqueuse o ayebanaki monde entier ayebanaki na expliquer ki bino mukolo wana awa mukola liwa Rafine Tumba ngamo ko na kiko expliquer bino Rafine Tumba aza tiktokeuse aza chroniqueuse oyo abimi na nini te na YouTube te aza chroniqueuse o abanda musala na ba chaîne na télé nati YouTube eko bima donc aza mutu ya lelo te aza mutu ya kala abanda musala na ye kala Rafine Tumba abanda musala na ye kala na musala na ya banda toyebi bien ke azaki kofinga azaki na barando azalaka vraiment mutu ya barando ye pena banda kofinga batu na internet. Mais le Seigneur est bon. Rafine Tumba abongola ki motema. Akufi lo lenge o ya zalela kite me akufi lo kwa ne de nouveau po abongola ka motema. Nzambe o ayambara bata masumu. Nzambe o ayokela biso mawa. Rafine Tumba abongola ka motema akomaka même na ba page partout. Ka komi ko salela nzambe barando za na tina te atika kana ye rando depuis 2023 moi azaki suna barando te azaka lisuna barando te de zaki rare pour mona ye a publier ba vidéo akomene ka ko publier na TikTok na ye akomene mona sali ba vidéo na ya publier ke asala pa be mission barando wana atika kana ye makamba barando atika kana ye aboyaka vraiment Rafine aboyaka na ye atikaka na ye mambarando akomane kosalela nzambe aboyaki akufi lokola ndenge bino bozomo lokola akufi na barando te moi so nzambe si alimbisaki ye moi so esa sukola ki motema na ye do yo muto tikali na rando ya Rafine Tumba ozo sala be mission tongo midi pokwa pona koluka kofinga pona koluka koloba mabe pona koluka ko critiquer makala moto na mutu na yo po yendenga zabo nzambe ayambi molimo na kimia po atika ki na makamba barando meko kamwa bandeko na biso ba Congolais motema eza ndenge nini muninga na bino ya chroniqueuse akufi me bozo finga na bozo sala na ba live ya kofinga na eske barando o ezote ya bino te molimo barando o bo memango ti wapi vanité de vanité bandeko nanga tongo midi poka bandeko bo kufa oyebi liwa na ote ko ya mukoloni oyebi te okokufa mukoloni oyebi te to milengela ka to bongisaka mitema bongisa motema na po yebi mukolo okufa te bongisa motema na o milengela bandeko nanga pourquoi congolais toli ko milengela te pourquoi congolais toli ko milengela te ata liwa muninga ezopesa bino leçon te bozo fingana loko eloko mususu liwango ndire yeli bino na internet bokomika mukemke yoka koto o apelisi live ko finga modèle wana ata souci ndeko na bino bwana ngote souci ndeko na bino oya kufi bozana ngote si ye pasaki mutabarando lokwa bino azaki mutabarando lokwa bino tanga ya komona ke rando za na importance moko te za na importance moko ata mukete atikaki bo mema barando ti wapi bandeko bo kola bo bota bana lelo bozala te bana na bino bo tikala
Bozo kola, bozo bota bana, mais bozo tika rando te, lelo bokozala te, bana na bino bakotika la. Eza kitoko te, nga na mituna ka ba question nga moko, ti bozalaka na barando bongo, est-ce que na butu bosambelaka avant bolala? Siko tango bosambelaka boloba nini? Oleki peno sambelo lobi nzambe nanga limbisanga na masumu nyos na salaki. Après lobi ozongeli so bandi ko finga. Tango boleka ka bosambela bolobaka nini? Bosambelaka ndenge nini? Po ngande na abo sona na rando mutu na motema, sona na likamba mutu na motema na okoko sambela te. Na oyoka lokwa lourdeur mo kati na ngana kokoka kosambela te. Siko bino bato bomesa na barando tongo midi poko bozo pelisa ba live, bozo fingana. Matanga ndeko na bino lebo za la ta together, lebo za la ta soudé. Mais matanga ndeko na bino ngo eli bino lisu na mafinga, on dirait ba tumbro libino. Matanga ngo ya bino eyeli bino lisu na mafinga, on dirait batumbo libino. Kitoko te, e kitoko ata mukiete. Lobi ya nzambe, to mona lelo, me to mona lobi te. Lobi eza ya nzambe bandeko. Omona lelo omona lobi te, muta osungo na vi lobi oyebi te. Muta osunga bana no na vi oyebi te. Muta kosunga oyebi te. Parfois to sala barando to mimona lokwa to leki batu nyonso. O sala rando na muningo mo aloko leki me mabele mokonzi. Oye na molimo arando, obimo lokwa yondo leki batu nyonso mabele mokonzi. Rafin tumbandimete ka okufa. Lobe za tourna yo, lobi kuneza tourna nga. Lobe za tourna biso nyoso. Nous sommes les pèlerins toko kende toko tika mukilia Nzambe. Boluka akimia. Mukoloni ata matanga moko ya ndeko na bino ekozongisa bino batu. Mukoloni ata matanga moko ya ndeko na bino esala tenate totika barano mukolonini. Mukoni bokozwa conscience na matanga moko boyande kona bino bozu conscience mukonini Angelica ute kokufa awa bozu ba conscience bo lobi mutu to salaki be mission mutu to lobaki tozonga bolingo tozonga boye tango Angelica kufaki eloba maki metala lelo mutu munene lokwa Rafin Tumba obo yeba kibino nyonso okoto koma zaki na rando N Pro Max oya osali be mission na ndenge na opoza ki na rando na mowe da bozo continuer rando na mowe mutu ana bomo ite me bino bo salele rando donc elakisa ke bo continuer rando yaya keluka nzambe na motema no mobimba po tikali na kilo na motema otikali na kilo na motema. Musala YouTube posa lango esenga katoza na barando. Okoyo kana na bandeko na yo mutomto osaba analyse na ndenge na ye. Esenga katoza na rando. Esenga kato finga mapotalema. Esenga kato finga batu potalema oza na barando na baninga. Obando chrétien batu potalema esenga bongo te. Basi mikolo lokwa bino ba mama bana lelo ba rando koma na bana mibali sonye zate na ebite bana mibali ngona ba TikTok bozaka pe na basi opena mwasi no pena vandi pe bo Holanda pe mobile nazo finga na internet Holanda mobile ne kuna pelisi live azo finga avandi pa les Holanda pe mobile no azo finga to bino basi mingi pe bozaka na pe be basi ya mabala Osino penata ya omikanga mana chambre to vande sika mwebe mobile pa vende na ngamba so tala yo ndengo ozo sasa batu na internet ofingi encore bomoni la mibali na bino wana lobi evanda na okunanga na osa musala boa mitema mabe franchement boa mitema mabe moi moso zaki copine na bino bozaka ba camarade
lelo akufi atiki bana bato basanse pe osunga bana neza babino lelo bokobenga pe bana rafina alo boye botindi pe mo eloko pona bana na bosungi bana camarade na bino soki bozaki na bolingo soki bozaki na véritable amour mais tala lelo nde bozo tongana nde bozo sasa mwana mwasi bato bozo sase bembe na TikTok live musubo sale zate ekomika kombo a Rafine ekomika kombo a Rafine bozonga boye Rafine tumba bosala boye Rafine na barando na bino akala bo tumboli barando na bino bafuta bino ni tango leka pe na TikTok ozo tanga kombo muninga nozo finga e bafuta bino ni rando o e sombela bino lokote boyinana lokwa likambu bandeko basi boyinana na mitema lokwa likambu susu bobongola mitema bayaya bobongola mitema sala musala no na kimia bongola motema tama bolongo na se bondela nzambe lakisa nzambe musala na yo ato fingite nzamba otombolo po osa musano na kimia nyoso lakisa nzambe musala na yo lelela nzambe musala na yo pesa badimi na yo convenablement pesa babilo no lolenge pesa badimi no lolenge longo bani sunga ba veuve sunga ba orphelin mata na kimia bino bokasi koto soso sunga ba veuve ozo sunga ba orphelin ozo yaka na TikTok to na Facebook ozo finga ozo sala carrière no na ndenga ko finga na ndenga ko critiquer na ndenga ko chola baninga ale koto soko zimbongo to sungi koto osa musala punda yaya bongisa na motema na yo baloba ngo bien avant opesa offrande na église bongisa na motema no ezala bien bongisa motema no na nzambe apres oke kosala badon apres oke kosunga so motema na yo eza nango ya kobongama te na nzambe ata osungi ndeko olona na mabanga mais soki obongisi motema na yo na bandeko baza pembeni na yo obongisi motema no na famille obongisi motema na yo na bandeko ntango oke kosunga yeba ke olona na mabele ya fumier pour ke lobi ebota. Mais parfois bomona mapamboli ezo umela parfois bomona to pambwa mate omilo banzambe na pesa rabadimi nzambe na sunga ba orphelin nzambe ngana sala raboye pourquoi no pambwa mate tika via rando yana babilo musu ezo freiner yo oyeba te o sambela no nzambe bien o sunga bien o respecter badimi mais o pambwa mate po rando eleki motema na ona kati eza bien te oza na motema moko ya mabe batia kati na yo siko motema wana nde yango ezokanga benediction na yo eya na basi misu mibali bakoma okima bino ozwi otiki ozwi mobali nyo olinga ovanda na mwasi oyo azaka rando kofinga bakoma ofinga bino bokoma ozoka mibali ba charge ozwi charge ya mobali pourquoi omona mobali oyo osala serie na yo te po ye a dépenser po na yo po oza na ba critère moko kitoko te botala ata ba beauté na bino ko otali pe ya beauté na osaleli pe ya beauté na yo mwasi kitoko abonga na rando te lelo bomona makambe koma bimebele oh Rafina finga ka mama ya Kofi oh Rafina finga ka Denilesi oh bomonde bazongsi be mission de Denilesi akala pour dire que be mission nyoso bosalaka oyo ya lelo te lobite ekozonga luka bazong se mission na ona ndenga malamu na ndenga ba témoignage ya bien ke bazong se mission na yo po finga ka mutu moko boye kitoko te eza bien te botika molimo ndeko Rafine epema na kimia asilisi course na ye asilisi chemin na ye vi na ye suki wana bana na ye bazwi relève ba continuer ezaka bongo vi esuki ya ye akiti na are na ye yo nanga totikali na bare o il faut tokita to milengele to bongama to bongisa mitema na biso po ekoya butu toyebi te ekoya moi toyebi te mais ekoya kaka alors to milengela ndeko nanga partager mission o ekosunga bandeko mususu sala partage bien zo mission o tindela bandeko mususu ekosunga
Tant yo zo partager et osunga bande ko na biso ebele. To partager s'il vous plaît. To zana bolingo sala partage. Zana bolingo sala partage. Partager émission, partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager partout. Partager vraiment partout nzamba pambolo ndeko nanga. Ce que zambala no pene ya liboso, au continue na chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager quand de notre bisabino. Tant au s'abonner, comme ça n'a te cliquer cloche ya notification pour que prochainement, tant que boté la TV ou yana ba analyse ne et comme lo et sika nyonso au kozala. Vraiment bande ko ba chroniqueur, bande ko ba youtubeur, nous voulons la paix. Zo senga kimia. Tozaka te na besoin ba rando poto tonga ba carrière na biso et senga kaka ba rando te. To senga vraiment kimia nzambe eza na biso nyonso. Kimi anzambe eza na biso totika barando e oza malamu. Wana komi na suka mes condoléances lisusu na famille mobimba oyo bakufeli mwana na bango biso pe famille internet oyo tokufeli ndeko Rafine mes condoléances na biso nzamba lola azwa lo kumu. Alors ngana bino tokutani à la prochaine occasion soki yesu azongi te. Bisous. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.